Congolais azangaka makambo te bandeko na ngai. Congolais ayaka toujours na makambo. Congolais azangaka likambo te. Congolais ata soki toza na matanga etalaka Congolais te. Congolais ata soki batu bazolela etalaka penza Congolais te. Souci ya Congolais ezalaka kaka oya moni a développer yango. Yango ezalaka problème ya biso ba Congolais. Yango ezalaka penza likambo ya biso ba Congolais. Biso ba Congolais la famille na yebite. Na yebite elobata bandeko na biso mosusu keno oyo mboka nini. Oyo mboka nini. Mboka oyo ezokende wapi. Parce que na Congo na biso la famille ekomi nango somo. Na Congo na biso makambo mosusu bandeko nanga mosusu boyebike na yokaka na soni ya kobeta masolo. Mosusu penza na vanda kana lobi nzambe o nini lisusu tokomi komona. Na Congo na biso ezalaka makambo matakita. Congo na biso somo nde somo. Botama Congolais oyo ka elengi. Siko oya robota mapenza Congolais eza sûr que toyoka ka elengi. Parce que makambo oyo basaleli maxi bandeko nanga ekomi somo. Makambo moko ya somo oyo penza basaleli maxi. Babilo mosusu na mitu na katango tosalaka bongo. Est-ce que totiaka penza na mitu keno bandeko oyo tolobela bongo to bandeko oyo tosalela bongo bazape bandeko na biso ya ba Congolais. Toto salaka na biso ka manfu oyo koya eya. Congolais totika makambo yo s'il vous plaît. Na minito ndeko na biso maxi azana matanga. Kanenge biso nyonso tozana matanga ye penza matanga na ye eza donc souci na eza ya makasi to lo bango ka bongo. Mais oyo bandeko na biso bakomi koloba bandeko nanga. Ekomi déjà kobangisa parce que nga kutu na kote nanga na komi nanga kobanga. Na komi penza kobanga la famille. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na memeli bino comédienne na bino na memeli bino mutu na bino star na bino ya tongo na kombo ya maxi bandeko na ngai. Nini ezoleka na maxi bandeko na ngai nini esali keno Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo aya penza kolobela maxi bandeko na ngai. Avant tokota na mwa makambo na biso tokota na mwa sujet na biso ya lelo et kozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika ba o nyonso ba koti penza sika chez Étoile Inès TV na ba oyo penza ya kala o déjà ba kota nanu ba sabonate en tout cas na ye ko senga bino to ko sensibiliser bino la famille si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne abiso chaîne moko kitoko chaîne moko ya ba analyse chaîne moko ya ba information chaîne moko ya ba toli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso bozolandaka biso. En tout cas, zwa kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge kendaka, kote mosusu ka ndenge tosalaka na système moko ya bien bandeko nanga. Talela pe heure. Soko moni ke non, eza nango tongo, na osenga na bino boko tabolia petit déjeuner. Soko moni ke non, eza nango midi. Na pete nyonso na osenga na bino bokota bolia
repas préféré na bino. Soki omoni penza keno eza pokwa. Kota penza olia soupe na yo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Penza makambo eye matakita makambo somo matakita makambo munene matakita makambo ya kolelisa. La famille est au sala pasi kande na lobaka mosusu eza na ba situation mosusu wi soki batu balobi totali kaka mais na babilo mosusu soki pe batu baye koloba la famille etindaka biso pe to ya ko sala mwa eloko to ya pe ko intervenir to ya pe koloba to ya ko zongisa makambo mosusu na nzela parce que tokomi déjà koyoka bandeko nanga ekomi ko kende nango ka mabe ekomi ko kende mabe ebele ya batu biso nyonso to obona ndenge ndeko na biso Maxi comédien na biso Maxi azolela na matanga ya ndeko na biso Jani Fai. Ye déjà jour à liboso déjà bandeko nanga matanga ezalaki neti ya ye. Neti kandenge ezalaka mwasi akufeli mobali, neti kandenge ezalaka ya ileki akufeli yaya to yaya akufeli leki. To mwana akufeli ba parents. Donc pour na Maxi en tout cas situation oyo eza situation moko e affecta ye makasi penza otala ye na elongi ata na façon na etango babando salela ye ba interview même par sa façon de parler et banda déjà kolakisa ebele ke liwa oyo esali ye makambo munene na motema bandeko nanga sikoyo ka ndenge boyebi na communauté na biso eza communauté moko elukaka toujours makambo kande na lobaka na ba émission mosusu communauté na biso eza communauté moko soki osali te bakoya koloba soki osali bakoya kaka donc eza communauté moko na yebi te mosusu epesaka bato mosusu ba confusion. La famille to mona ndenge Maxi azolela na matanga oyo kandenge eza boye aza na posa pe azonga na ye kin aya kokunda ndeko na ye comédien na ye bandeko na ngai sikoyo boyoka sikoba makambo oyo ekobima lelo bato ebele bakomi koloba keno ndenge eza boye Maxi azolela mingi azolela makasi azolela sa kopema alingi kutu akende kokunda Jani Fai parce que bazalaki mwasi na mobali boyoka histoire batu balobi keno bazalaki mwasi na mobali ndenge eza boye atikala na zemi sikoyo yango basusi wana nyonso akomi kolata ngo yango basusi bandeko na ngai Kongole alukaka makambo bandeko na nga somo penza ya makasi batu mosusu baoloba botala ta na robe oyo alataki jour ba comédien bakendaki kotala ebembe bokomona penza keno aza mwasi ya zemi aza na zemi
Congolais na ebite tolukaka nini bandeko nanga la famille yango penza makambo o mama Etoiline Ines TV amemela bino lelo yango toya kosala nanu analyse toya nanu kosolola la famille parce que babilo mosusu faut kaka toya kosolola babilo mosusu faut kaka toya koloba babilo mosusu non baloba kaka tokoki ko garder yango bongo te s'il vous plaît na okamwa ebele ya batu tolanda ba théâtre to bando obona ndenge comédien na biso na kombo ya Diani que son âme repose en paix to bando omona ndenge abandaki ko jouer mingi soki batie bango couple ye na Maxime mwasi na mobali babanda ko jouer kitoko ebande pe ko simba bien. Et puis ba rôle na bango ezalata keno ba batie bango ya yana leki kandenge ezalaka bandeko kande ba pesa ka bango ba rôle na ba film ndenge ba jouaka bandeko nanga ba rôle na bango ebandaki ko simba bien penza makasi. Et puis elo mosusu o bato ebele babosanaka iza que ndenge to salaka ndenge to kendaka na misala to travaillaka ezana bato mosusu bazalaka soki bo travailler ensemble tellement que boyokanaka makasi koleka peut-être na bandeko mosusu ekomisaka ke bato mosusu bokomi mwa close bokomi penza neti bandeko ezana makambo mosusu peut-être oli obetela bakamaradi na yo ya basi bakamaradi na yo ya mibali oboya okomi kobetela collègue na yo de service. Pourquoi? Parce que makila est tout tani connexion na bino ekoti penza ya makasi ezate keno connexion ki bo mwasi na mobali mais connexion kaka ya makila ka ndenge to mona ka bandeko na ngai. Alors bato ebele ezalaka mwa bongo, je m'excuse naka oyo ya ndeko na biso Maxi bandeko Congolais. Pourquoi tozalaka na motema bongo pona Maxi ezaka ba rôle o babandaki ko jouer na ndeko na biso Diani Faye ezaka kaka ko solola o babandaki ko solola mosusu atana ba téléphone boni santé moi ba blague ba sali ba seki kandenge ezalaka yango eyaki penza ko affecté ye yango esali ke noti lelo azolela ndenge to mona ye bongo azolela ndeko lela bandeko na ngai ndenge ezalaka soki mobali kande bayebisaka biso je sais que ebele ya bato bayebi soki ozobima na mobali abalaki yo te bozalaki ba makango balobaka toujours que non soki mobali wana akufi ebembe na yo okoki komona ngo te kokata kutu kotala ebembe wana te parce que selon ba explication kande ba pesaka ke non ebembe wana eko bandolandaka yo vi na yo mobimba ba makambo bandolandaka yo yango tomona ka bato ebele soki ata bando bima na mobali moko boye soki azalaki na bolingo na mobali moko boye omona soki mobali wana akufi na matanga akoki kokende mais jour akokunda moyen amona ebembe ekozala te. Mutu oya komona ebembe ezakaka mwasi na ye parce que mwasi na ye wana après komona ebembe après kokunda mwasi oya bala to mwasi o babota na bana babando vanda ndaku moko parce que après kokunda ye chaque fois to mona ka ba ekolo na ba ekolo ezalaka na makambo na bango bona ekolo mosusu ba sokola e mai ekolo mosusu ba mema ye na église ekolo mosusu oye mataki ekitaki ezalaka bongo. Sikoyo si réellement comédien na biso Maxi azalaki penza mwasi to makangu ya papa na biso Diani Faye, est-ce que boza sûr que alingaki akende matanga te alingaki akende komona ebembe te eza kaka ba service et ba collègue de service plutôt la famille baza ba collègue tellement ba mesana bazalaki close ya makasi yango esalaki ke non ndenge amoni ndeko na ye collègue akufi en tout cas ebeta ye makasi ebeta ye penza na niveau moko pas possible yango esali ke non bomoni ye na makambo nyonso aza kaka
azaka kabatu mosusu ezaka yete to mona kangwata na ba quartier to mona kangwata na ba famille o mona kaka camarade soki ya nani tellement azalaki tellement proche ya ndeko na bino ya papa na bino ya mama na bino jour matanga yeboye o mona kaka azaka pembeni to mona kata na ba camarade na yo bozalaki bien bo sololaka bo sala makambo ensemble e ko sala keno camarade wana akufi to sala kande nini yo en tant que camarade okozala matanga wana ozaka ka pembeni wana nyonso ezaka ka signe moko ya kolakisa bolingo ke mutu oyo tango azalaki envie nazalaki pembeni na ye to bando solola to bando sala makambo nyonso ti ndenge akufi boye nakoki kotika ye te nakozala toujours pembeni ezalaka mwa bongo mais communauté na biso place moko lukaka ka ba problème botika Maxi Kimia s'il vous plaît botika alela bino kaka bobandaki awa o Maxi asalela mobali na ye kisi o yango ye wana komi tubela na ba TikTok bandeko nanga bamaka moko alokuta bosangisa kaka wana nyonso bolingi ka bobebisa réputation na minute oyo toza na tante ya koyako bebisaka ba réputation ya baninga toza lisusu na temps wana te ya koyaka kosambwisa baninga minute oyo toza na matanga eza minute to moma oyo tozala concentré na matanga na biso tolela biso nyonso ensemble na bandeko na biso ya ba comédien moma oyo eza moma te keno to bandoluka ba makambo soki boye soki emataki soki ekitaki toza na temps wana te s'il vous plaît la famille bino oyo bokomi kotambola na ba histoire oyo na ye kosenga na bino na kombo nzambe botikango s'il vous plaît vraiment s'il vous plaît yango bomona Congo na biso batu mosusu bazokoka lisusu kosala makambo mosusu te na Congo na biso batu mosusu bakomi na bango ko préféré ata soki aza na ba kandenge ezalaka na bilela lela na ye aza na mwa makambo ezotungisa ye omona batu mosusu bakomi na bango ko préféré kovanda dans le calme avandi na ye na kwa na ye moko boye pourquoi parce que ayebi ke soki kaka na meki communauté oyo ekoya koloba batu antel bakoya kosasanga batu antel bakoya koloba biloba et ce qui n'est pas bien bandeko nanga et osala penza pasi pe mawa. Grand merci na sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Étoiline Ines TV. Grand merci na ye moko sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote na madame Judith Diampovisa. Bambote na madame Madame Marie-Josée Chala, Madame Céline Kaba, na pesi bambote na mama nanga chérie, wana na pesi bambote na mama Joséphine, na pesi bambote na mama Titi, na pesi bambote na mama Tina Sambia, na pesi bambote kandenge zalaka na mama Germaine depuis États-Unis. Pourquoi pas mama Eugénie Zamanga, na pesi bambote na yemoko madame Vicky Mombonzo depuis quelque part kanenge zalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge na bandolo ba makambo ya Maxi, la famille totika nanu ba makambo yo s'il vous plaît. Na Congo na biso en tout cas ezalaka mwa pasi, mosusu bandeko nanga ezalaka makambo moko ya soni pe de l'autre côté. Ezalaka bien te chers compatriotes, s'il vous plaît. Bamaka mosusu to eseyaka to mekaka kotika. Ezalaka bien te. Na minute oyo eza minute moko to moment oyo makambo nyonso eza dur. Quel que soit na famille ya ndeko na biso, quel que soit epa ya bana na ye, quel que soit ba camarade to ba collègue de service, bandeko nanga situation oyo eza mwa pasi. Kandenge biso nyonso tozalaka ozana mwa situation moko boye mosusu ozolingata kobetela yango lisolo te. En tout cas na minute oyo pe totia yango na mutu tokanisela pe bandeko na biso mosusu ba Maxi oyo tokanisela ye pe. Imagine ba biloko ya bongo bozoloba soki ekoti na matoi na ye na ba makambo oyo deja aza nango bandeko nanga ekosala pasi.
et surtout nga na lobaka eza na ba réputation mosusu bokoki kobebisa mais réputation ya mwasi ezalaka bien boya kobebisa ngo te ezalaka penza bien te boya kobebisa ngo s'il vous plaît la famille parce que mwasi aza appelé un jour ya kobala sikoyo soki bino ka ndenge bokomi biloba loba eza na mibali mosusu peut-être kasepelaka na maxi eza na mibali mosusu peut-être ka ndenge ezalaka sepelaka soki na comédienne intel tellement que bino bozokota sur les réseaux sociaux bolingi bobebisa réputation ya moninga yango bomonaka bacomédien mosusu bacomédienne mosusu baobala bango te ka biso tukoya bacomédienne baobala bango te balingi kobala boye boye balingi kobala te mataki ekitaki mais de l'autre côté biso moko kaka nde tobebisaka baréputation ya bacomédienne na biso eza bien te naye kosenga na yo moto bandaki bamakambo oyo en tout cas tika biso nanu kimia tolela ndeko na biso Jani na ndenge moko ya bien yango naye ko présenter nanu ba sincère condoléances toyebi ke depuis que ebembe koti déjà na kino la famille ka ndenge toyebi mosusu ezalaka soki oza libanda oza mosika bayebi sio ke no papa na ya kufi okolela mais mosusu ozomilobela na motema ke non c'est faux papa nanga aza baokosanga olalo la muko lobi ke no papa nanga aza peut-être téléphone na ende ezoleka te mais soki oza wana sur place papa na wakufi omona ndenge bazokunda ye bandeko nanga ezalaka mwa pasi. C'est de la même façon avec la famille de notre comédien Jani Faye. Je suis sûre et certaine que tango ebembe ezalaki na poto babando lela mais babando ndima penza te ke non eza ya solo. Mais comme déjà ebembe si ekiti kin na minito bandeko nanga nde baye ko comprendre ke non eza ya solo ndeko na bango aza lisusu te. Yango toye ko présenter ba condoléances ka ndenge ezalaka toye ko pesa ka makasi toye bike biso tokoti na biso koloba ba parole nyonso ya mokili. Mais mutu oyo akonsolaka penza ya solo mutu oyo apesaka makasi na ba situation ya mbongo ezalaka nzambe. Alors yango prière na biso eza que Nzambe alola a assisté bino na ba situation oyo Nzambe alola azalaka toujours na bi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.